aime la grâce aime la grâce TV aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce. Salut fidèles téléspectateurs de aime la grâce TV et pourquoi pas vous chers internautes partout dans le monde. Moi, rectification de la présentation, on a eu le groupe théâtral les Alaraté. Donc, au bas soldat, il y a la grande structure art dramatique agencée. Si tu veux que tu aies beauté, le groupe théâtral est sauté. Tu sais qu'il existe des groupes théâtral, oui, groupe théâtral et Zalaka. Je m'excuse, groupe théâtral et Zalaka, mais groupe théâtral et les Carna TVT. Bisoscoto les Carna TV. Est-ce que bien sûr faut bien un groupe cinématographique? Groupe cinématographique peut exister. Ça l'a raté. Donc groupe théâtral et un groupe oyo basuka kana théâtre. Quand on parle du théâtre, on voit et logo ça le magasin spectacle et logo suka kana katia salle, ballet, spectacle, tout c'est ça qu'on appelle le théâtre proprement dit. Donc ce que batuana bali kana TVT. En 2006, en fait, na banda vraiment na théâtre proprement dit. La première élection seulement en 2006, nazala qui chargé à animation culturelle na campagne électorale il y a honorable Antoine Gonda que je salue, qui sentou madimba ngidinga kimpemba l'infungeba tout ba côté wana tout pour ya salaki campagne na ba panzuana donc voilà. Ndé le la ezaki pena na makila. Na Lukagina s'intégrer quelque part pour na banda ko professionnaliser ko professionnaliser yango ba français à langue na biso te comprenez ndena yiko kota na groupe moko force de frappe na banda ko évoluer wana à l'époque kutu na kisantu ba chaîne ba télévision za la gité to ndoko leka na ba chaîne mbanza ngungu ba RTK ba RTKD à l'époque Nabi Arsenal moko. Moi ça na mo Arsenal, azapé président groupe a peine combien président groupe Calamité azapé na chaîne mo YouTube boya. A moi mignon le roi YouTube. On a invité de théâtre météo Arsenal ngate ba Choko, Arsenal Moengo. Non ndé na yeba te mais na yebi Arsenal wana ndoko na kota sayo ipaka so na bo sanité. Arsenal onga na yebi wana. Arsenal moko na yebi wana. Arsenal wana Stallone wana ce sont tes potes oyebi bango bozakana bango ya mona yo mais lelo bozaka lisusu te mes potes bongi c'est sikana kuna Stallone c'est un président ngana na ba potes na monde ara mboko ngana na ba potes na kufa go yo bola bana ngana parentage. C'est parti, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Tonton national Azaraka, Moko na Kombo ya H-Vuvu. Engambe Anzoto Mikie, l'homme aux cheveux blancs, les petits frères de Jésus propres, le bâton de Moïse. Moutazanga Rankine, Moutazanga Lissoumu, Yeyo. Mopandisa Monabino, toujours on aime la grâce TV partout dans le monde, en Angola, en Afrique du Sud, en France, partout. Bisika Nasubino Bolingara Kolanda aime la grâce TV. Mais voici moi votre humble serviteur. Je suis ensemble avec mon réalisateur Mignon Rossignol, Moto Nyoko la image Bimsangel, Lenkoleka Michael Jackson. Ningo Saranate, n'importe quoi de logis, Mote et comme le vieux Azari Yabampoma. Jésus
après Jésus ezarande ye na sina moi awa moto asala rabiso babolamu ebele ye wana levier azare bampoma pourquoi pas dire mbote bonjour et pas il y a merveille mise à partir ya Luanda ba onyo sona tangi te boza na continuité émission nazali awa na président ya groupe théâtral oyo batu mingi bayebi bomona leka na ba émission ebele babenga ke Sillon du Congo lelo akoma ko bibenga autorité morale par rapport à quoi bon mon a bien basse na simana ngawa to soda na etwani na plateau aza artiste cinéaste de ba question to retourna aza artiste cinéaste comédien mutama boke to mutama film et arme d'action. C'est parti avec Sillon du Congo. Bonjour tata. Ouais, bonjour tonton H, mignon garçon, l'homme aux cheveux blancs. Bonjour naba internaute nyonso. Bonjour na notre réalisateur Nassima Caméra les mignons na l'élève fort. Et bonjour Penayo. Sillon du Congo, batu lelo ba omona yo bon. Et moi pas présenter non pe ben mission le ngai mais na lelo est-ce que na facette nini? Ah, yo invité nga na facette nini? Bon, on a invité na facette nini soit est-ce qu'on a invité na simano na mona ba basi bazawa. Ba benga onani. Bon, soldat à la grande structure d'abord moi rectification na présentation on a eu le groupe théâtral les alaraté. Donc au soldat il y a la grande structure art dramatique agence. Oui, si tu veux que na beauté, ba groupe théâtral les a sauté. Tu là pour exister tes groupe théâtral. Oui, groupe théâtral et Zalaka. Hein, je m'excuse. Groupe théâtral et Zalaka mais groupe théâtral et les carnats TVT. Bisoscoto les carnats TV. Est-ce que bien sûr photo bien un groupe cinématographique? Groupe cinématographique peut exister. Ça l'a raté. Donc groupe théâtral et ça groupe Oyo basuka kana théâtre. Quand on parle du théâtre, on voit et le spectacle et le salle, ballet, spectacle, tout c'est ça qu'on appelle le théâtre proprement dit. Donc ce que Batouana, Balikana TVT, parce qu'on a une salle. Donc le groupe théâtral, donc tout le monde a TV, groupe théâtral, on a TV, groupe théâtral et Louganim papa. Bon, groupe cinématographique. Groupe cinématographique n'existe pas. D'abord, c'est quoi le cinéma? En fait, il n'y a pas de courant à Tepoyo au Kindarana. Les appromités sont un peu sur Rarato, banité et l'introduction. Pour benga groupe cinématographique, il faut tout d'abord voir c'est quoi le cinéma, c'est quoi le théâtre, c'est quoi la série télévisée, la télé dramatique et consorts. Parce que tant que vous avez un groupe cinématographique, c'est un groupe cinématographique qui est dans la tête. Donc, pour ça, détail, c'est qu'il faut contacter en privé pour une émission TV Zangonga. Surtout, bandi ba mangambwana awatolali. Ok, merci. Est-ce qu'il y a eu les années? Structure, il y a cinéma. Structure art dramatique agency. Structure art dramatique agency. ADA en sigle. ADA, sotali logo na biso comment ADA. Bon, le roi a dit TV Zangonga, na bonne ara côté ba côté mususu wana pour sinon il y a biso temps. Tout dit ba na benga le président, na benga yo autorité morale, pour autorité morale wana na habité par rapport à quoi ya on a ko kana benga on te poser pesenga. Na benga président, na benga fondateur, to na chona nous wapone ba na commune na we utiliser. Naza fondateur parce que logo est fondé par Ngai Moko. Mais nous avons autorité morale parce que ils ont structure. Structure en quelque sorte, ils ont le FC7. Où tu peux perdre dans Kati, où tu as parti politique, où tu as Kati, où tu as parti politique et belé dans Kati. Donc, structure, où ils sont ici, tendance est belé. On dit que dans le FC7, il y a un parti politique. Il y a un parti politique. Ils ont un président dans le mais ce que nous avons géré le président, on a tout, on a parti politique, on a tout, des autorités morales que je salue, papa Raïs, maman Yamama ni maman. Il y a une autorité morale, l'homme de Kingakati. On a une autorité morale, l'homme de art dramatique agence. Donc tu me permets de fonder alors? Bon, ça ne dérange pas. Hein? D'accord. Il s'appelle Fondé Sillon du Congo par rapport, tu as fondé Sillon du Congo. Autorité morale par rapport à la structure
fondation bandi art na yo wapi moi briefing à muketo ba moi parcours na yo ya art dramatique au salaire comme étant un acteur. Parcours examen moulaï mais na ko synthétiser ngo pour être un peu bref na bandi art na 2005 mais na yeko embrasser pena art d'une manière considérable en 2006. Ngana bandi art na Kisantu dans le Congo central na pesi ba ressortissant tout ya Congo central ba mbote belé na bandi art na Kisantu na 2006. Puis on a lingala faut on mo Congo ba sentir pena que ya solo biko mo ba na ba kulu ba Congo central mbotizenu mbotizenu mwanenu mpangenu yayenu lekenu ba mbote na bino belé. D'accord, tu continueras ba sentir. Voilà donc en 2006 ndé na yepena ko banda makambo ngo. En fait na banda vraiment na théâtre proprement dit. La première élection seulement na mboka na biso na 2006 nazala qui chargé à animation culturelle na campagne électorale ya honorable Antoine Gonda que je salue ba ki santu madimba ngidinga kimpemba l'infungeba tout ba côté wana tout pour ya salaki campagne na ba panzi wana donc voilà ndé le la ezaki pena na makila na lukaki na s'intégrer quelque part pour na banda ko professionnaliser ko professionnaliser yango ba français à langue na biso te comprenez ndena yiko kota na groupe moko force de frappe na banda ko évoluer wana à l'époque kutu na Kisantu ba chaîne ba télévision zalaki te to ndoko leka na ba chaîne mbanza ngungu ba RTK ba RTKD à l'époque ndena évoluer qui du fait que kune zalaki mingi chic dans mon classe Sili c'est une zone chez les parents ndena yiko zonga kin tant na zongi kin na yiko intégrer groupe moko bon il y a moi si moko pour ne pas citer les noms Tanga kaya na parcours ça ni bo olongo na ranking tonde non na sepela penate et ata pona mbala suka ka lelo te pona mbala suka c'est les gars na émission mona sala baloba na ngape pona mbala suka donc je crois mbala suka ezaki wana dona mbala suka ne zaranga ite bref na évolué ki kuna 5 mois nenani mbaki te mona mwasi moko na pesi mbote so talanga ebigezaye na évolué ki kuna 5 mois esimbite na longwe na kena groupe moko ya bana selema ou te omoni zano si onzela okolega boete oyebi nga kolega lega te oyebi nga kolega ngate omoto so tangi komba mwasi wana te oyo longola Kisantu oyena Kisasa awo oyo banda art dramatique so tangi commenter te olongo pona ete malembe kasi tango oyo bandi art pa na yete omoto ke société communauté obi maman ingrat eza sine reconnaissance ata yo moko pona bakaka o fifi kapangala boye sa oni c'est ba bana raison ba koza orgueil te na za orgueil te comment ina nika Nicolas Tilelo Nicolas Tilelo boy spécial on continue voilà Nicolas Tilelo yom to bana formé fondation yeyo manga tant on a pas na zaki na plus de 5 ans de carrière tayo moko bébé à 5 ans otinde déjà lipa qui a somia et bon Nicolas Tilelo yom to pesa ki sillon goût ya roleka na caméra na Kisasa sillon yeyo et avant hier na le cas na ba caméra na Kisasa na dobi oh là là na ya ba vacances mo banzonzi mpena ndo betati sillon bakata caméra bakata caméra obandi pa na ye na Kisasa te na lobi ya ko bande pa na ye bon ozo ganga to ba malemi o ba yoka te parce que ko bande pa na ye sen est-ce que pour le baraki na banda ke pa na ilungu nini na le kana groupe na yeme na bande pa na ye. Ok, ça va, continue. Et après bon, aussi fouiller nos caméras et après tu évolues qui a na évolué qui na gagné na groupe moi bana Selemba où il y a papa Bokoko na pesi mbote. C'est un ami que j'aime bien, azo évolué pe na groupe na ye na longoya kuna na le cas qui pas avec na biso le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi kuna nde ebi moi trop bon nzambe fona ba mangengenge ba nini pour enta bokoka inongo te o rana ngote yoma rapole ka TV mama okune ko mama ba prière ba jeune arbo simba te boza ekuti kokoka te mais pona ngeza ko nire moi ko mikanga moi ko mikanga nde na ko longwa mais dans les bons na ko longwa na ki pe ko leka na groupe moi bana bandal wana président zaki na été zaki peka du genre structure ba ya to chama ile to commission na ba to lekisi nde na yaki ko leka pe na groupe moko
ya bana lingwala groupe moi bana lingwala kuna pe présence à Kinaïté pour ngana ndolinga mingi babisika o président zate pozo ninga note ba konza yo et tout au mona raja yo utino jana ba dossier na yo utino ba santu banini na konzama pe trop na lega na les réveil ba konzanga ti ba konzanga de parce que lelo pe pozo konza nzoka na ba époque ane linga te ba konza na lega na les réveil ba konzanga na lega na choc mokili de Sami mokili que j'ai sali ça diriger le pas la validaire ba konzanga ti na linga te ba konzanga ndeni. Boum, et après par finish tout ça non bon par finish choc mokili mais pendant que nazaki na choc mokili na bande déjà ko coordonner moi ba groupe à batu on a le qui leader on mi bimisa babota manango leadership babota manango te babota manango mais ba luka ngo petit choc mokili na yeko kende test na groupe moi boye il y a le professeur Apodiko ko a au moins l'influence que j'ai sali ba saltanga test kuna na kokate na kokate na ki star nyonso na zara na moment wana na leka na digital combo YouTube combo mais na ki na groupe wana yebanité na président na acteur ba yebanité mais test na kokite na katani obima mboa je te dis ba matanga scène et puis muta ça ça test moi si azapele le coordonnatrice na biso na structure A chef scène. Qu'est-ce qui a fait que au Kokate, c'est parce que tu n'es pas intelligent ou bien tu n'avais pas la connaissance? Il y a Moussalango bien, on est basé à Mboa, on est pro, au moins on a bango et si bateau ça on a encore. On a bêté le ça qui n'a Kokate. Chef, comment on a? Oh oui, comment on était? Il y a tout, on a ba macha, on a ba lava, comment on est si on dit Congo? Chef, si on dit Congo scène, ba matinga moi aussi scène. Bon chef, t'aimes besoin d'exploiter cœur blessé, scène et ça vapeur, yo tikala romantique, bon perception on a schéma triangle 90 degrés, losange action. Il aura un bruit na mutu losage de gati na samakolo malgré qui sont du Congo non malgré qui sont du Congo nanga parce qu'on a ce qu'on a senti bat ba vumuta na yepe na yepe donc on comprend que ko yebana eza ko yebate donc na yebana ki mena yebagite il a fallu na apprendre donc ça qui na praticien. Bon, le groupe wana le rôle za professeur na Wallonie abendanga bi je t'aime beaucoup na senti ko zana on a makila aux des praticiens faut orienter yo yaka Wallonie o apprendre na tanga Wallonie na mbongo na ye azwanga en charge abimisanga neve na ye na tanga et 3 ans après tant on a zongi na même groupe ba nomenga directeur artistique répétiteur titulaire tilelo Wasco se sentir bien. On a bien baby tambola na kindumba no sa ki ya artiste ba le remplacement ba ocha mukonzo ki bien. Parce que après 3 ans on a zone choc mokili sans orgueil na mon senti ce qu'on dit na awa. Na mon niveau de travail n'est scan a commis y a pas match. Il fallait kana longo. Bon, na ko longwa bon na suspension indéterminée na patienté 1 mois ba benga te 2 mois ba benga te 3 mois ba benga te wana zaki déjà déjà pe na les utiles drame moni bon ko travailler pe na ba groupe à bateau par rapport à moi qui on a outi oyekola na ba groupe moi biso trop maboki bon na préférer qui na créer moi logo yo na kabola moi connaissance na na bande to ça kabola. Très bien, moi je crois que les téléspectateurs, les internautes va comprendre le parcours et à Sion. Par rapport à dire naïe, moi je crois que c'est que Sion du Congo, la structure naïe, va vraiment du nouveau au Congo. Bon, du nouveau, c'est un peu trop dur même. Non, c'est un peu trop dur. Par rapport à groupe, nous trop de maboké. Donc au moins, il faut créer. Par rapport à niveau, à connaissance aussi, il faut créer. En fait, nous avons des talentiers dans l'art Congo. Tu vois, pendant que talentier, nous sommes incarnés au télé, mais c'est dit waouh! Mais ma camunda, ça là, est bien noté. Bon, net, banane, au yebi, que ça là, travaille bien, mais moi, sur télé, na TV, oh, moi, ça là, est bien noté. On a créé polémique. Bon, nazaka, muta polémique, mais ils ont par rapport que y a moussala aux salles, au yebi, bah, baza fort, on a baza faible, quoi. C'est-à-dire quoi? Déjà, biso, ba Congolais, tu as radana, ba don et belé. Ah, pesa moko ba don zamba pesa biso. To na biso na ba te belé ba sala musala bien, mais sauf que bazaka ba praticien. Or ko pango senga rapé moi théorie oye bango pe ça bien. Bon, ce qu'on net nani oyo tango na TV bi que non. Oh pena ane praticien masala kopo bien. Oyo ane praticien masala ngo bien té.
te basé belé bana ba praticien mais ça ba boulot na bien ça basé belé sona net attends 5 ans ça 5 comme ebelo batikali nyo sona ton tanga bango te c'est ça on prend te moi 5 ans o yo reconnaître pas o yo yebi o zo na mutwa bon na niveau ba ya te na génération na yo quoi ba président wa génération na banen aza président ou pas aza acteur kaka mais ça la bien ouais on y a peut côté ba président après moi ça n'a mon héritier vous un bon acteur moi un praticien moi na moi zo matsanga pe ba chair de poule mikolo na ba chana ba tente petite mon Mylène elle est praticienne mais elle incarne bien nani sous débat ko kité non bac 5 bac ça 3 ans ils ont vite fait ça ba combinaison na kamba vite fait hein voilà petit nanga mon Lolita petite mon Lolita Mbemba tous amis pe na chaque mokil on est praticien mais c'est bon batika ka 2 ça la boulot bien batika 2 président Jerry Matondo ça la peut boulot bien Jerry Matondo na promotion na yo na bina promotion na yo Jerry Matondo aliko na yo na bina promotion na yo na 2006 j'ai 15 ans d'expérience Koko ma président liboso na ngai la cité aux commis génération mosusu ke ngai na 15 ans ezebele ceux qui en étant leader na moi une année mais en étant terre 15 ans ezebele ba gente ça va président Jerry Matondo resto qui était comme tout moko la validaire ça boulot Salut à ta merveilleuse à partir à Luanda. Salut à l'homme qu'on appelle David Vuvu Mbote. Et pas il y a 13 ans, tu la partie à State. Mbote na staff Mobimba, les amis de Noëlla Luboya. Ah, Madame Mukindi. Ah, structure WhatsApp, staff Mobimba. Il y a Poto, il y a Afrique du Sud, il y a Matadi, il y a Kinshasa, il y a Mbanzangungu, il y a Kisantu, il y a Lubumbashi, il y a Mbujima, il y a Binonyo Suba Otozanakati, il y a les amis de Noëlla Mukendi. Je vous salue, Bambo Teatro, président Sion, Yeyo, président Siozo Lukaba, lava za Coco, lava za Papa. Hein, Sion. Sinon, les gens disent que toi tu es un garçon trop orgueilleux. Au moins français utilisé trop orgueilleux. Je peux dire que tu es orgueilleux mais trop orgueilleux, c'est-à-dire ton orgueil et ça de écota selon moi lobby orgueil à Sion et ça orgueil mais écota tina ba veine. Donc tina misisa tant aux autres ba président lava na ba génération oh moi te ba monde zo boudé pourquoi tu es comme ça en fait papa connaissance zone à Wallonie Bruxelles te ba journaliste est tout créé à ba polémique te ska polémique exactement on attend 5 acteurs oh azana est praticien ma jouera incarnera bien a jouera bien mais natangi 5 tisco polémique et bimeli wapi des polémiques et bimi par rapport que au kozwa batu mususu bazali ko na yo oza ko tchaba na génération no moment nga le ba ki no zwa ya génération na yo OK komi on a commis on a commis on a pena te la validaire te on a Coco merci dis-moi merci ouais c'est pas on a Coco na esili 5 bakokiti 5 bakoki te na rectifier ka pour na père que ce qui est pour la génération on a été on a Coco ba alors tout le lisolo ya structure lelo beaucoup na niveau nini structure ils ont permettre ba fan ya Sion na ba fan parce que nazomona ba ndeko nanga basi baza awase baza pe ba groupe na musu ba travail mais baza na kati ya structure bozo ko évoluer ndenge ni bozo promettre nini na ba ndeko baninga art dramatique tozo promettre ka musala bien musala autant mutava na TV Talia lo baki ba moyen des angi bango sona tcheli bango ba moyen ba pesa diwa ukoleka. Donc on te promettre bango ba pesa sur confiance, on est toujours là, toujours travailler. To bundara la poto pesa vraiment le meilleur de nous. Tout ça là vraiment qui a limité faute de moyens mais vraiment à ce qui concerne la connaissance musala salim. Donc base de la pena boulot. Alors, vous avez déjà un film vous préparé, ils ont noté, mais vous avez toujours un style de répétition ou comment? Non, Mikolo, tu as tourné déjà, tu as en pleine cuisine, tu as lamba, tu as tourné le centre général. C'est une histoire, il y a autorité morale.
écrit par notre président Smith Yannick Fele, et puis réalisé par Autorité Morale. Donc, film Eza, le samedi général, Bozelango Kalate. Kalate, Eza, film à 6 épisodes. Alors, si on dit Congo, Molo, toujours évolué. Nalinga na fondamment parenthèse par rapport il y a makambo ils ont résisté dans monde nabino les acteurs il y a koboa kila na malade ba mpc comme René Ming na monde nabino les artistes bamba c'est comme René Ming na monde nabino les artistes Poison et comme René Ming na monde nabino les artistes so ça les constant je crois que t'es pas ignorant il y a moi ba président moi Ming webi ke ba zuzu ba kutana ba kuwa na salon yo ça dit ya quoi ba comme un niveau koboa kila na malade ça dit ya manque et ya conscience na kozanga koyeba eloko moto asala na kozanga confiance na ye moko exemple mo typique eza fort acha na ba succès na ye mais toi ba to domaine moko na zimba so na bwake liyo po yo kufa après succès na o wana nyonso yemba mo bananga donc bato ba sa bongo baza d'abord bato ba miyebité o bazali bato ba luka succès on a ndenge ya ba showbiz bibali ba koma ba PD basi ba koma ba lesbienne bato ba luka succès na bandenge on a po baza belé succès mais font la caméra yoka kende na répétition yoka donc ngai na koki jamais ko so idée ya boki la mutu maladi ya sa mutu faux peut-être pour ça boulot n'est bien tu vois ça na moi succès na elle le succès c'est un esprit l'art c'est un esprit où ils alla evanda na kati ya mutu tango esprit on va na kati ya mutu on a ba bengi artiste et tango mutu on a zo tambola na esprit wana kati na ye succès pesa mu esprit mo tambola lo kwa mu pepetelenga na rolonga kinchaso kikuta na ngona lubumbashi tango aboya mbani okosa eloko moyo mozomona mpena buzoba me renier epelisi yo po ani siko koluka kobeni nango ya bambango ya banenga mtema mabe. Mais les gens disent que ezali promis ya boza we la basi hormis basi eza makamnete ya ba ranking que yo zolingo faire voir que yo lekiye ya zolinga sala boye. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous na monde na bino parce qu'apparemment bolingo boza kaka bobaluka c'est comment na monde na bino les artistes. Tango ozolo ba koluka laksa ke yo yebi le savoir ne ment pas. Le savoir ne ment pas. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, zonga kende ko yekola. Donc ndeti nga koluka laksa batu ke na yebi na otika la ko sala ngote po na ko vanda na répétition na coacher bandeko to ke na tournage to tourner na vandeli monteur to monter na chelo na TV. Point barre. Donc lugana vanda na ndo laksa batu ke ngana yebi mutu ayebi aka nzambe po banda créer mutu ndela mega robot pe makoka te ameka donc nzambe nde grand prêtre yanetika yo sinde ozo ba mambo basi ta na moi ça bien h na moi ça bien ben moi joue aux opportunités eba ata lelo resanga après mission. Mais net sikoyo par rapport ya oyebi zana tunora des personnes oyebi Cobra ni okati na ba zone biso wa na mona pe Cobra oyebi acteur mon Stallone la bien Stallone Cobra c'est un président ya groupe Algada TV Aleka a travaillé pas Jérémy Matondo, a travaillé pas Gabana et tout, a zappé dans groupe na groupe na ye. Bon batu na yebi ba travaille pas président Jérémy Matondo. OK, non musigate. Oyebi acteur moko moné Stallone Cobra. So na yebi ngana répondre mbala moko. Za ko tunu oyebi Cheftain la meilleure. Ah yebi na yebi. Donc na luka na ko misiko ko luka peut-être na ko bossa na po ezana ba terme so dokuta na ba tournage oyebi eto mona ete mais so besoin incarner na ye. Tournage c'est le panze na bino. Oyebi acteur mo ba bengaka Arsenal. Nabi Arsenal moko. Moi ça na mo Arsenal, azape président groupe a combien président groupe Kalaming était azape na chaîne mo YouTube boya.
à moi mignon le royauté. On a habité de théâtre MBTO Arsenal ngata Choco Arsenal Moengo. Non de non yeba te mena yebi Arsenal wana donc on a kota sayo ipak so na bo sanité Arsenal onga na yebi wana Arsenal moko na yebi wana Arsenal wana Stallone wana ce sont tes potes oyebi bango bozakana bango na mona yo mais lelo bozaka lisusu te mes potes bongi c'est sika na kuna Stallone c'est un président ngana na ba potes na monde ara mboko ngana na ba potes na kufa go yebo la bana ngana parenté H ndo mona ngana papa pe na bana ebele ko mona nga boete donc nakoluka nazala na ba potes te na monde ara Congo pour na daya avant ba potes tika donc wangani bango naka na proche moko na ara mboko c'est notre président structure Yannick Smith fait de na pesimbote na masa na ngai héritier bon yekutu na chaki na compte mamba arte pour na mpangi na ngakuti ya debiande wa maboke na wa mais par information baza bato yo ozaza na bango mais lelo bokabwana vie ya ba makamuka ya monde oya art par source d'information yo na Arsenal beaucoup coopération te pour na likama mwasi ya mona tuna ko makamba poison ce qui est vrai hein toi na TV moni TV ekitisaka et matarape donc TV ko bambo bene bambi aussi li so luka base na TV na nenga fo ce qui est vrai Arsenal na yebi ce qui oyo zolobela na nde onga na yebi non nde na yebi te na yebi Arsenal moko aza moi mince pembe azara na chaîne na ye Arsenal TV je crois tout tikala pe ko vanda te na bar to mela to tikala ko vanda te donc to kutana je me rappelle une fois na tournage à Deo Luzimadio de to kutana moi c'est Arsenal Sion to yokana kaka on des ara mutu mona kwena ye mutu to yokana rajon to kutana au Arsenal nde yo Sion di Congo point barre donc peut-être na niveau ya wela moi si na habité. Bon, je ferme mes parenthèses. Arsenal na le belaye wana te oyebina ba maman bana simananga ba ko tika rapé boité moi bonjour et ça moi bien bonjour maman. Oui bonjour papa. Oui ba kombo pour ça moi mkepo micro moi mi pépé. Oui ba kombo nani? Kombo nanga Ciara MK. Ciara MK. Oui. Alors Ciara ba internautes bazotalo partout dans le monde ni ne ko promettre bango peut-être moi 3 ou 4 personnes beauté. Oui, c'est que non et là on en promettre ba fan na biso basé la film na biso ba on CP la makasi parce que il y a du nouveau o esalama te na TV ba on monango à travers autorité morale na biso ba on monango base la branché scotché ba on CP là mes salutations à mon papa il vit en France Bach Mukalenge mes salutations à mon amour mon cœur Efraïa Mukalenge mon bébé. Maman t'aime bien à ma famille, la famille Mukalenge et la famille Zouzi, merci. Merci beaucoup Ciara. Ok, merci. Malembe MK Ciara Star. Na uta lingni à TV pampa mate. Si yo obomisa bango. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Comment on Cathy Lopez Mouzir. Cathy Lopez. Maman Cathy, internaute, il y a M la Grâce TV partout dans le monde, Orlando Kolobani. Eh bien, là, on a Kolobakaka, où ils ont structure na biso, ils ont du nouveau quoi. Ils ont que il faut aller un groupe au kaka non. Cause un groupe na yo, mais au ebika programme na biso, tous un tournage, tous un répétition, donc tous travailler ensemble. Donc ba fan base là. Tout ça bon maman bien il y a sikate mais il y a bien pour maman si que ça la souste donc côté ça les monnaie bien te wana biso ko to ça bien pour bon ali souste donc l'autre bombe la bon yango wana. Merci maman moi 3 ou 4 personnes mbote ça bon te nga boire mama te ba sola te na soldat boire te moi rectification Yanine ye azaloko la oye na bengage Madera. La disciplinaire du groupe. Donc il est pendant à mokonzi. Donc muto asimbi discipline à structure atanga so na tamboli bien te autorité lettre na vandi. Pour na moningo bete la c'était na la cheftaine or muto aleki na pété azana donc biso na armée to benga ngo les infractions. Baza ba konzi bango mibale mais attention ya azana aleki une étoile moko.
Bon, nga e ben nga te quoi. Merci pour ebisinga, merci. Bonjour maman. Bonjour. Maman, tu vois ba combo et tout. La meilleure tabou. La meilleure tabou. Les internautes bazo landa yo okoki koloba nini peut-être dédicace quoi. La cheftaine la meilleure tabou. Maman la taboulé. Même pas. Ah merci. Merci. Na lobaka na ba fan na biso. Bozeli lo bien zoya. Donc to lamba na toi na cuisine, to lamba donc lo bien zoya. Boza calme. Bon mon la meilleure a quoi incarné. Mes salutations à ma famille Tabou. Famille Tabou, je salue ma grande sœur qui est en Allemagne. Mamie Tabou, mon grand frère à Belgique, Alexis Tabou, et ma grande sœur à Canada, Johnson Tabou. Et à mes enfants. Tes enfants. Merci beaucoup la cheftaine, merci. On est pratiquement à la fin de cet entretien. Ensemble avec l'homme qu'on appelle Tonton H, l'homme aux cheveux blancs, et Ngamen Zotomi, qui est petit frère de Jésus propre. Alors, président Sion, tu comme Kosuka Nabiso, entretien Nabiso, qu'est-ce que tu peux dire à téléspectateurs Nabiso et peut-être contact, tu as besoin d'un producteur et tout, face aux caméras, exprimez-vous. Bien, il y a confiance, confiance tout ça la boulot. On doit se soutenir biso d'une manière ou d'une autre, vraiment on est là. Numéro na biso eza plus 243 pour nabino batu ba libanda 90 74 36 101 plus 243 90 74 36 101 c'est un numéro WhatsApp. On doit soutenir biso d'une manière ou d'une autre benga biso. En ce qui concerne boulot, vraiment tu bosser, logo eza ngate eza ya biso. On a bana mai. Donc après tu chaga on a chez moi 10 francs, on a chez moi 20 francs, on a énergie, on a to sangi siango, to sali musala donc voilà. Libanga. Ouais, c'est Voilà. Simon Sunzula en direct Allemagne, Bambote na yebele mon vieux. Ya nono bokama na Paris, Empereur JP Massamba sans oublier mon vieux qui encore vient en moitié de la gamme basa moi trop comme on dit qui m'a ngai bien quoi faire ngai vient Fabrice Kenzinga garçon capable Fabrice Kenzinga j'étais sali Laetitia New en États-Unis Jocelyne Makana en France sans oublier mon ami Jordan Ikotolo mon amongala bamboto no belé les amis de Sion El Mbanzangungu El Kisantu El Brazzaville El France les amis de Sion et le Bumbashi, voilà. Binotu Bambote na bino belé. Ma maman chérie Emeline Tumba, ba chef tout. Ba obaza awa na ba obaye telelo émission na pesi bino Bambote, bana nyonso ba membre tout ya Ada Bambote na bino belé. Notre réalisateur derrière la caméra mignon garçon, j'étais sali na linga mingi. Rossignol talaga yo et puis na yo na yo et puis na madame nanga j'étais sali hein. Natanga Gombo. Bomba, pardon. Ah, bomba. Na épargné yo. Oh, nani. Ah, na épargné yo, raté papa. Oh, bon nani. Ah, na épargné na ngoto ko nso linga to swana na épargné yo aussi. Ah, fondé. À tous mes enfants, hein, mes enfants. Na soga rande chef na soga gina bana, mes enfants. Alors, rappelez moi votre titre à film, mais tout c'est là. Le sang du général. Le sang du général. Et Bimacan. Bon, je crois avant le 15 avril, Filmani est déjà dispo. Ouais. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cet entretien. Merci à vous, mes fidèles fans partout dans le monde. Mbanzangunga, Kulingongi, Santo Lukala, Gimpesa, Guatanabo, Rwanda, na Bujumbura, surtout Bandego Pena, ya Kotaka Sumbale, Sakuna, Kotama Kuna. Vraiment, je vous aime beaucoup parce que dans vos commentaires, on a donné ça un plaisir. Et merci à l'homme qu'on appelle le vieux Azaria Bampoma. Nzambe Jésus, Nase na moya na makila bona bon moto. Awa neto ko tambola awa. Motati na ba Western Union ndeye wana le vieux Azaria Bampoma moto mo bien parti.
partir de quelque part. Salut aussi à madame qu'on appelle Merveille Miezi, à partir à Luanda, on est ensemble, pas de soucis. Jetez là, moi, votre humble serviteur, l'homme qu'on appelle Tonton H. Engamanzoto Mike, l'homme aux cheveux blancs. Merci à Rossi Rossignol, les réalisateurs mignons. Wabim Sanga, Pena Babote, Lengboko, les Ken Jackson. Ce n'est pas Ekeyo, c'est une scène ma bête. Ekeyo. Oui!